Bonjour papa. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, un peu, moi, mon cœur. Bande konos au bosala kana ba mosala quelle visite de ces jours déjà. Non, bazoya belé, bazoya amini to kutu vidéo abenga pa biaza nzela bazoya na Chaka Congo. Sauf ka ande ba association de na zo mona ba association na bisote. Association ngoyo za la 14 za la raté. Na za NTPC na participer na ba réunion tout ça. Bino moko oyo eza représenter na papa Masumu. A comité, a tindité, et le côté ni tata visite ma côté. Non. Na moni ba association na bisote. On accompagner association na ezara mingi so muto akufinde. Bali nga kotambola pa bazwa ba 1 franc. Comment yango? Ba pasteur même ba médecin ba boy parce que mutu so azo ya za mutu te. C'est ça. Mutu mususu na kotanga kombo te ba yaki jour wana awa na lala te zo landa ngai yo mutu yaki kotala ngai tango kendaki na lala te et puis na moni yo trop na ndoto na nga. Merci na balandiba na EHP Media ya papa Edo Aman, EHP Media ya mon vieux Didier manager. Awa tozali na commune ya Yolo, toyeki kotala ve na biso, papa na biso, artiste na bino oyo bolingaka main fois. Lelo aza katikati na hôpital, eza na mwa malade eza kotungisa ye. Yango tolobaki tokokita sur le terrain po toya kotala visite, bozo benga par-ci par-là, aza ndenge nini. Lelo tozana ye moko papa na biso météo. Na kopesa ye micro. Bonjour papa. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, un peu, moi mon cœur. Bende ko babino tuna eloko ni ezalema ko tellement ko tungisa yo main fois. Bon, eloko meminga na hôpital ezaka lokolo déranger nga fort. Lokolo déranger nga vraiment. Lokolongo ezwini. Bon, ezali na mbuma moko ebima ngai à partir ya lufu na spectacle. Na kwanzaki yango nde ça est compliqué ngai. Spectacle na bozalaki na nani? Tokendaki na makaya na papa Koba na ba actrice nanga. Tokende pour une semaine. Donc yende ko déranger nga kuna ezalaka na kwanzaki nanga na sepe misala tokendaki dekai bien. Après nde yo déranger nga à partir ya Kinshasa. Mais toyebaki bande ko balobaki kaka lokolo wana ezaki liboso na arrangement ezalaka mbasu. Yango ezongi lisusu to échanger lokolo mosu. Non, le colomoka on a un de déranger. Pas yango. Ba docteur balobi ni ezaka kamba suwana otoka ka eza ba infection to quelque chose to éviter. Wa médecin bazo traiter ngai ba docteur bazo traiter ngai bango ba yebi ndenge nini ba mona makamna bango les mombas là c'est pour nous les nègres. Bango ba benga ka infection mais bazo traiter ngai. Mais amélioration est en Merci beaucoup na bande konos au bosala kana ba mosala quelle visite de ces jours déjà. Non bazoya belé bazoya amini to kutu vidéo abenga pa biaza nzela bazoya na Chaka Congo. Bande ona ba tika ngate bazoya sauf ka ande ba association de na zo mona ba association na bisote. Association ngoyo za la 14 za la raté. Na za NTPC na participer na ba réunion tout ça. Mais ça quand même ta benga na compte association na bango et aza na voyage otinda bato baoya awa lundi nde bato association na bango depuis so comme nango ezalaka nini na bai baoya awa. Mais ya bino moko oyo eza représenter na papa Masumu. A comité, a tindité, et le côté ni tata visite ma côté. Non. Na moni bato association na bisote à part nazali na ndako avant na kende église nde to zo visite ba papa Nsakala ba simize na ba makaya njangwana. Eloko ko ba association wana esabutaka na nini? Tant que toyebi tozo yedane, tant que to sangana poto za la ini pour par rapport lelo monde ko na moi passe ko na likambo to soutenir mais tango yo lelo za kana bango tango lelo oza ozobela ata lisungi moko ya tata
visite moko ezate eza dita quoi tant musu bakankini eza na kati tunde non nga comprendre association wana ezalaka mingi soki moto akufi nde balingaka kotambola mpo bazwa ba 1 franc selon nga mais mpo ndenge elekeli nga vraimen boye papa ntisakala informaki mais namoni pas même présent masumu abenga nga mage bazoprépare bafete ya ntsakala abenga nga te donc namoni nazwi appel na ye te préparer fête ya ntsakala eza problème te balobi bawelaka oyo na aza na bomoi ndenge yo raisonner peut-être bango baraisonner yango te peut-être baraisonner yango te c'est ça na bandeko nyonso bazolanda yo oyo balingaka yo eloko nini okoki koloba na bango bete mwa mbela non basoutenir ngaka baprière na bango esala bien nabimaka parce que mbeto eza mbeto na nga te donc je souffre place naza awa donc mbeto eza mbeto na nga te faut que je sors makambo mosusu ezoleka donc naza baexamen ebele nakota échographie babiloko ebele eza awa fai nasala nasala nano te basunga nga na baprière vraiment mpona tika même esika oyo quoi tokana bafeti tala bana bazobeta batura baotala papa azobouge te bana baoya et en plus condition na osala babesoin na ngai yango te vraiment. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo bozolanda partout dans le monde bandeko oyo azalaki papa oyo asekisaki batu misusu bazalaki na bakanda tanga moni aseki alongolaki mwa makambo ebele tant que lelo akoyeli likambo balobi esenga soutien na bino tomonaki mama Denise ozali mama ya République ezalaka te mpona bandeko oyo nde misusu te mama Olive azali artiste ozali mama ya bana mama Denise ozali mama ya bana toyebi te nini tokoki koloba mpona artiste na biso papa noyebi te nini loba nini tokoki koloba na mama Olive to mama Denise tolanda yo liposa na yo ezali nini ngai naza mwana bango naza mwana mama Denise mwana mama Olive bon soki nzambe atushe bango bakokota makambo na nga bakokota mais ezokende déjà nzambe akosunga déjà. Merci beaucoup nzambe akosunga balobi ba association oyo tosanganaka po te tozalaka mise en part tosanganaka nde po tozala ini tant que moko ya bino bozalaka na ye abeli ata mutu moko na ye te même président ata kobenga abengi te mais bato association mosusu bango baza kobenga baya kosala ba visite bongo bino moko kolo association moko bozoloba eloko te. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo balandi biso minga koloba ezali te tozali na besoin nde ya lisungi ya papa na biso bandeko oyo bapesaka okende kopesa papa musicien oyo ndenge nini moto ye azali na maladi oleka na kopesa na mingi ya koloba ezali te papa meteo soki na bandeko oyo nyonso baza libanda bana na besoin ya koyoka yo bakozwa na numéro ni plus 243 999 5 fois chiffre 9995 fois 28 11 995 fois 28 11 243 09999 95 fois approche 28 11. Merci beaucoup. Eloko nini okoki koloba na bandeko na bino ya réunion na bino au président Masumu mbela nini okoki kobetela bango? Non omoni izwaka moto nyonso lelo zunga loye pekozwa moto mosusu bon peut-être baza empêché mais bakoleka na bango mpe que soit empêché attends na téléphone wana nde mabe eza place wana parce que na ok déjà 4 semaines déjà ngoyo puis nde naza wa na 4 semaines nde naza wa na sai déjà 4 jours na sa toilette matin parce que lokolo oyo ezonyata na sete donc ezosukaka na mbeto soki na kitsango na chabwe donc fona ganga donc moko na sai nasuba na bilamba donc nazalaki na ndako donc bango so bazali peut-être enga kosala bien mais après bafete ntiakala peut-être baoya bafete ntiakala après bakoya fayene bawela moto aza na bomoi ça va nzamba wasunga kaka lokolo pota ezwi pota otokaka comment bon pota déjà ezokende na kokauka lokolo nde sikoyo omona yango te bapasteur même bamédecin baboyi parce que moto nyonso azoya aza motu te
moto mosusu nakotanga kombo te bayaki jour wana awa nalala te vraiment bainsiste nafongola ota nafongolaki donc nalalaki te nayola ntina ba 4 heures yango baboyi vraimen nafongola yango te to natika yango ezalaka bongo ti nzambe aobikisa ngai naobima awa nakokenda kua après bémission mosusu wana nde naolakisa ndenge esili deja eza problème te batongo baya kosala visite batango batalaki pota olalaki te ezalaki banani tona likambo ya kobomba te tona beso toyeba ndi nani non wana te wana nga moka nayebi bango ntango ayaki elo oyini okoloba nyonso atolanda yo non omoni ndenge eza bato bayaka mpona kobakisela bato malade na hôpital nzambe fo akota likambo wana te emelaka bango parce que hôpital mingi bayaka hôpital bazonga bandako te yango moni diable atema mingi na hôpital donc bino bozwa bakisa so moto wana pasi mpo bakisele pasi c'est pas bon donc soki ozolanda ngai yo moto oyaki kotala ngai ntango okendaki nalala te epuis namoni yo trop na ndoto na nga c'est pas bon basi masoka ye awa okota te ezaka nga nene oyebi se farafara ndeko mino artiste nayebi te ta famille nayebi te. Merci beaucoup balobi abona ekoloba merci beaucoup mingi ya koloba ezali te na pesi mbote na Elena Tanda babi Elena Tanda yo tosungaka leka na ko contribuer ata $1 na yo mama GH ata $1 na yo ekosala bien papa Edo Aman $1 na yo ekosala bien mon vieux Didier manager balobi $1 na yo ekosala bien balobi Zide babi boss Zide makolo pe balobi $1 na yo ekosala bien merci beaucoup tokutani mbala sema merci.